mbote apa bapesa papa te banda uta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango ya ko sulije papa na bango papa ndenge nini ko sala subo te ko pesa papa no conseil meme moi elamba o ya ko meme papa na bino eloko te ele ngakuti nazo lengi na mobali na boti na yetu yo boti na mobali please bana batangi kasi ngaka na jena tangi singa bana te to sai meme mvula meme mobali te bana bakipe oyo akeko kipe si bakomo otema mwasi ya mibale mbote apa bapesa papa te banda uta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango ya ko sulije papa na bango papa ndenge nini ko sala subo te ko pesa papa no conseil meme moi elamba o ya ko meme papa na bino eloko te elenga mpo inde mtalati sitata oyo soka lati moi elamba elenga koyi mbeto azolala elenga nkoi soka zwi mwa posa ile kuma sensa iko pesa ye yango ko lesela bato bazalaki na ye wana donc azaka pena posa ya bato amona ka bato pona nini susi yo mwasi oboti ne bana 10 atiko kaka boyeneti tala kaka bana pe yo moko bato kipete eloko susi etungisaka tata oyo yango yo mais asilika parce que iye aboya mama wana azwa yo asili kaka po azwa ngai me ko bala basi mibale epekisi pana bafuta kinyambongo po ampozo na kata usiye kufaki nga makambo wana siko na yibi na moto na makambo ndako na olanda wana ngana yibi na moto ko ngande ngana yebeli ava kutu abala nga matata na bango tsaka na ndako na ozolanda na makambo na bango ava kutu abala nga makambo na bango ezalaki na mwasi na mobali ngate moto ba zwinga ya balinga yango ya silika kite eza bongo ti bongo ko bala mwasi mibale za problème mbongo na yo ha siko pona abali mwasi mibale yo ko sala gutu wabo papa mbali o boti no bana ezalaka Mbuta ngai na kasi tellement que to ça problème na biso ezali bongi ngakuti nazo lengi na mobali na boti na yetu yo boti na mobali please bana batangi kasi ngaka na jena tangi singa bana te to sai meme mvula meme mobali te yende mutu akosala kutu kolenga la mobali pourquoi ko na équipe oyo tungisa pa mobali na yo olingini tata bana yo libale ko kufa me bala bana kufa te est-ce que soko kitisi mutema est-ce que oza kati yo yebe on pa ko zo oyebi ngo poko boti ne bana esa tikyo libele soka tika ke libele pour azo mwana poko azala kana yi atali sa ba classe abwaki bana te mais yo to so pesa mateya mabe kwa bana ba ke papa na est-ce que yiko sala pati kwa bimisi bo kwa bana atika na iloko te bino de foko suga bana de foko suga ye elenga nko ine mutasunga tata ona to bano vérité alo bana bino vérité na ba makesa o ba bazala kana dans l'intérieur batindila kai iloko mwa iloko kolia mwa mbongo mwa bilamba na bana bakipe oyo akeko kipe si bakomo otema mwasi ya mibale mbote apa bapesa papa te banda uta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango ya ko sulije papa na bango papa ndenge nini ko sala subo te ko pesa papa no conseil meme mwa elamba oya ko meme papa na bino eloko te elenga mpo inde mtalati sitata oyo soka lati mwa elamba elenga koyi mbeto azolala elenga koyi soka zwi mwa posa ile kuma sensa iko pesa ye yango ko lesela bato bazalaki na ye wana donc azaka pena posa ya bato amona ka bato pona nini susi yo mwasi oboti ne bana 10 atiko kaka boyeneti tala kaka bana pe yo moko bato kipete eloko susi etungisaka tata oyo yango yo mais asilika parce que iye aboya mama wana azwa yo
asili kaka po azwa ngai me ko bala basi mibale e pe kisi pana na bafuta kenya mbongo po empoisonné kata okusekela kufaki nga makambo wana siku na yibi na moto na makambo ndako na olanda wana nga na yibi na moto onga ndenge na yebeli ava kutu abala nga matata na bango sa na ndako na ozolanda eza makambo na bango ava kutu abala nga makambo na bango ezalaki na mwasi na mobali ngate moto pa azwi ngai abali ngai yango ya silikaki te eza bongo te bongo kobala mwasi mibale eza problème mbongo na yo mbongo na yo siko mpona abali mwasi mibale yo oki kosala butu waboma papa mobali oyo abotino bana ezalaka mbuta ngai na kasi tikali moke tosilisa problème na biso ezali boye nga kutu nazolengela mobali na boti na ye te me yo boti na mobali please bana batangi kasi kaka je natangisi nga bana te tosali meme mvula meme mibale te ye nde moto akozala kutu kolengela mobali pourkoi kokota na ekipe oyo ezotungisa mobali na yo olingi nini olingi nini tata bana yo libala ekokufa libala bana ekufaka te eske soki okitisi motema oza kati na yo oyebi yango mpo kozonga oyebi yango mpo bobotini bana ese atiki yo libele soki atikaki yo libele pour azwa mwana moko azalaka na ye atangisaka ye baklase ye abwaki bana te mais yo nde ozopesa mateya mabe mpo bana bakei papa na eske ye kosala epati po abimisi mbongo mpona bana atikaki na eloko te bino nde fo kosunga ye bana nde fo kosunga ye elenga nkoi nde moto asungaka tata oyo nato bano verité alobala bino verité nde bamakesa oyo bazalaka l'intérieur batindelaka ye biloko mwa eloko kolia mwa bambongo mwa bilamba. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous.